émission tout ça là qui dans le pays Makamoya yango bana kiso moko malinga oyo batebele te basepelaki na moko moko na laisser maman Olive vraiment nayaki awa na émission te po na faire souffrir qui que ce soit nayinga po na le Bible au nom ya bacompatriote na ngai mais ntango 48 heures après et nayebi lor mais vous me rendre compte parce que bato batalisinga quand même moni na nakoka na nyonso te nakoka na ngai na nyonso te ntango bato batalisi ngai ke adi patel maman Olive asepeli te maman Olive ali maman na biso ya première dame mboka vraiment nayaki mpo nayebisa ye apaiser motema je lui présente mes excuses naka gentleman naza mobali yango nakoki te naza na problème na ye et à travers ye bamama na biso bakanisa nasali na mpono eza kaka lapsus ndenge baloba monoko ozanga na libaku te yango na ye vraiment maman Olive Lembe madame Olive Lembe mes excuses eza lapsus ce n'est pas ce que je voulais dire tant on a le bagi pour le contraire on est dans le temps la qualité pour le contraire on est bien donc pour la troisième fois à la place et puis merci d'abord Samuel Ndingi pour accorder la ministre vraiment je présente mes excuses à maman Olive pour moi lapsus qu'on a eu il s'allait passer dans mon témoin moi je suis venu spontanément ça veut vous retirer votre propos le retirer puis ce n'était pas du tout mon intention et puis tu n'as pas émission ça qui voilà absolument pas plus sur le comprendre mais comme ça ne change rien dans contenu à l'émission absolue sauf à sa journée qui est tout à fait déplorable dans le mouvement du fond du cœur je ne pensais pas que Dimani Bongo aurait fait ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Kofi Olomide, artiste musicien, est revenu parce qu'il vit des pressions après cette émission, des pressions, la ministre de la photo a pu perdre à Kalabana. Peut-être à cause de ça, on dit avant de nous avoir fait la zone de la zone de la c'est-à-dire que nous sommes qui va passer la regretté qui tombe à Talisima en direct. Tombe à Talisima, la regretté qui va oui, c'est vrai, oui. Nous avons dit, en toute simplicité, en tant que moi, mon pali, en tant que moi, la Pomotine, la Pessi, maman m'excuse, maman Olive. Donc, mon lapsus après l'émission, tout ça là qui, dans le pays Makamoya, yango bana kiso moko malinga oyo batebele te basepelaki na moko moko na laisser maman Olive vraiment nayaki awa na émission te po na faire souffrir qui que ce soit nayinga po na le Bible au nom ya bacompatriote na ngai mais ntango 48 heures après et nayebi lor mais vous me rendre compte parce que bato batalisinga quand même moni na nakoka na nyonso te nakoka na ngai na nyonso te ntango bato batalisi ngai ke adi patel maman Olive asepeli te maman Olive ali maman na biso ya première dame mboka vraiment nayaki mpo nayebisa ye apaiser motema je lui présente mes excuses naka gentleman naza mobali yango nakoki te naza na problème na ye et à travers ye bamama na biso bakanisa nasali na mpono eza kaka lapsus ndenge baloba monoko ozanga na libaku te yango na ye vraiment maman Olive Lembe madame Olive Lembe mes excuses les lapsus ce n'est pas ce que je voulais dire tant on a le bagi pour le contraire on est dans le temps la qualité pour le contraire on est bien donc pour la troisième fois à la place et puis merci d'abord Samuel Ndingi pour accorder la ministre vraiment je présente mes excuses à maman Olive pour moi lapsus qu'on a eu il s'allait passer dans mon témoin moi je suis venu spontanément ça veut vous retirer votre propos le retirer puis ce n'était pas du tout mon intention et puis tu n'as pas émission ça qui voilà absolument pas plus sur le comprendre mais comme ça ne change rien dans contenu à l'émission absolue sauf à sa journée qui est tout à fait déplorable dans le mouvement du fond du cœur je ne pensais pas que Dimani Bongo aurait fait ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Kofi Olomide, artiste musicien, est revenu parce qu'il vit des pressions après cette émission, des pressions, la ministre de la photo a pu perdre à Kalabana. Peut-être à cause de ça, on dit avant de nous avoir fait la zone de la zone.
mosika te nayaki kaka pase nga moko na motema na regretaki ntango batalisi ngai nga azaloba direct ntango batalisi nga na regretaki oui c'est vrai oui yango nalobi en toute simplicité en tant que moi mobali en tant que mwana Congo team napesi mama excuse mama Olive donc mpona mwana lapsus après émission tosalaki oyo nalobaki makambo ya mboka na biso moko balingaka oyo bato ebele mpe basepelaki na lapsus moko nalese mama Olive vraiment nayaki awa na émission te mpo na faire souffrir qui que ce soit naye kaka mpo naloba un peu au nom ya bacompatriote na ngai mais ntango 48 heures après nde naye lelo awa naye me rendre compte parce que bato batalisi nga quand même moi nga nakoka na nyonso te nakoka na ngai na nyonso te ntango bato batalisi ngai que adile patel mama Olive asepeli te mama Olive ali mama na biso ya première dame ya mboka vraiment nayaki mpo nayebisa ye apaiser motema je lui présente mes excuses naka gentleman naza mobali yango nakoki te naza na problème na ye et à travers ye bamama na biso bakanisa nasali na nkono eza kaka lapsus ndenge baloba monoko ezanga na libaku te yango na ye vraiment maman Olive Lembe madame Olive Lembe mes excuses eza lapsus ce n'est pas ce que je voulais dire ntango nalobaki boye le contraire na monde nalobi ntango nakanisi boye le contraire na monde bimi donc pour la troisième fois naye awa place et puis merci na yo d'abord sango ndenge ondimi koaccorde ngai na ministre vraiment je présente mes excuses à maman Olive mpona mwa lapsus wana oyo esali place na motema moi ainsi que je suis venu spontanément le retirer puis ce n'était pas du tout mon intention et puis tu n'as pas négligé ça là qui voilà absolument pas plus sur le comprendre mais comme ça ne change rien dans contenu à l'émission absolue sauf à sa journée qui est tout à fait déplorable dans le mouvement du fond du cœur je ne pensais pas que Bimani Bongo aurait fait ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Koffi Olomide, artiste musicien, est revenu parce qu'il vit des pressions après cette émission, très pression, abimisi ma photo après perdu à Kalabana. Peut-être à cause de ça, l'olobité, avant de nous avoir qualité, avant de sauver la zone de la vie. C'est-à-dire que dans le site, il y a qui va passer un moment de motema, la regretaki, donc batalisi mai, n'a pas en direct. Donc batalisi na la regretaki, oui c'est vrai, oui. Donc on a dit, en toute simplicité, en tant que moi mobali, en tant que mwana Congo team, napesi mama excuse mama Olive donc mpona mwana lapsus après émission tosalaki oyo nalobaki makambo ya mboka na biso moko balingaka oyo bato ebele mpe basepelaki na lapsus moko nalese mama Olive vraiment nayaki awa na émission te mpo na faire souffrir qui que ce soit naye kaka mpo naloba un peu au nom ya bacompatriote na ngai mais ntango 48 heures après nde naye lelo awa naye me rendre compte parce que bato batalisi nga quand même moi nga nakoka na nyonso te nakoka na ngai na nyonso te ntango bato batalisi ngai que adile patel mama Olive asepeli te mama Olive ali mama na biso ya première dame ya mboka vraiment nayaki mpo nayebisa ye apaiser motema je lui présente mes excuses naka gentleman naza mobali yango nakoki te naza na problème na ye et à travers ye bamama na biso bakanisa nasali na nkono eza kaka lapsus ndenge baloba monoko ezanga na libaku te yango na ye vraiment maman Olive Lembe madame Olive Lembe mes excuses eza lapsus ce n'est pas ce que je voulais dire ntango nalobaki boye le contraire na monde nalobi ntango nakanisi boye le contraire na monde bimi donc pour la troisième fois naye awa place et puis merci na yo d'abord sango ndenge ondimi koaccorde ngai na ministre vraiment je présente mes excuses à maman Olive mpona mwa lapsus wana oyo esali place na motema moi ainsi que je suis venu spontanément le retirer puis ce n'était pas du tout mon intention et puis tu n'as pas négligé ça là qui voilà absolument pas plus sur le comprendre mais comme ça ne change rien dans contenu à l'émission absolue sauf à sa journée qui est tout à fait déplorable
Je ne pensais pas que Bimani Bongo aurait fait ça. Est-ce qu'on peut conclure ici que Kofi Olomide, artiste musicien, est revenu parce qu'il vit des pressions après cette émission, très pression, Abimisi la photo a peut perdu à Kalabana. Peut-être à cause de ça, l'olomité, avant nous avons vérité, nous avons soulevé la zone en live. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a passé un moment de thème, la regretté qui tombe à Talissimay, nous avons en direct. Tombe à Talissimay, la regretté qui oui, c'est vrai, oui. Nous avons dit, en toute simplicité, en tant que moi, mon panier.